Voilà, arrivé à Papi Kako na Linda, arrivé à Papi Kako na morgue cinquantenaire, na madame naye, et madame Linda Énergie, qui avant arrivé à corps, groupe comme Goya déjà, groupe comme Goya, petit à petit, tout le monde a musicien déjà peu bazoya, wana Linda Énergie, aye collègue naye, grand frère naye, Seguin Mignon, aye na morgue cinquantenaire. Avant d'arriver à corps, tout le monde déjà présent sur Wenge Musique à Maison, mais ils ont représenté. Vous avez un présent où Hanson à l'aéroport. Et Lilo, vous avez l'arrivée à corps, mon année, on peut sur la collègue. Ok. Quand tu es déjà dans la corps, tu es déjà représenté. Voilà, bon, on a comment émotion à jour quand même pour l'expression faciale, il y a la chef naïe, au bas où on a plus de 17 ensemble et je ça la passe pour mon a like bazala qui naïe et à jour qui n'a joué le naïe na caisse en tout cas bino bozo kala biso mais to le baka to bien na ba bazo bon na comment mwana mobali azolela jantamisi oyo boyebi ke vo ezalaka likolo mpo na place ya mawa ozomona comment expression faciale na ye azokoka te et tozala na morgue ya cinquantenaire avant ya arrivé ya corps et biso tozala tomona deja babisi yango wana ezoya tozomona comment baartiste bazocontinue koya tokobosana te jour ya lelo image na yo touti tellement toza awa na mort ya hôpital du cinquantenaire mwa message tosalaki na rtnc avant kende retour na yo mpe oye na corps oli kopesa message na lenge ya kongo tv. C'est triste que ce gars qui est vivant a zombie, a cercueil, ça fait très mal. Voilà, arrivé à BCB musicien, arrivé à BCBG, artiste nyonso baza awa bozomona wenge BCBG au grand complet bazokita après kouta aéroport international ya Njili biso toza awa bozomona koma bapoulain limbondo namoni lisusu maître ya BCBG présence na ye nazomona bato nyonso baza félicitation ndenge courage méconnaissance omona atuda azokita mona wenge BCBG toujours méconnaissance partout tout le monde bazotala yo outi aéroport international ya Njili mpona kozwa corps ya ndeko na yo un mot mpona bamelomane ya la bonne musique e bato bazotala yo atuda yaloba eza mingi te chef d'orchestre na biso akendaki balade na tozwi ekoli nyonso kaka totiki na maboko ya nzambe to rendre dernier hommage donc mingi ya koloba ya te vraiment akomokaka na nzambe. Merci atuda bo comprendre comment baartiste bazoya bozotambola bozomona équipe mobimba vraiment ezwa. Nous avons vu aussi presse Pezoya, tout le monde présence à ma collègue de presse Pezoya. Bozomona ya mami Lela pe wana arrivé na cinquantenaire. Bonsoir ya mami. Bonsoir. Partout tout le monde bazotala yo, tout le monde na morgue à cinquantenaire oye na corps ya Seguin Mignon autoto na aéroport na bateau bazotala yo. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme message na présence na yo héros na morgue à cinquantenaire? Seguin Mignon. Je peux dire que Mdengue, musique congolaise, et perdre un grand drummer comme Seguin, Guy peut perdre un partenaire à Makassi, à Moussalo Yabiso. Depuis Nabanda Moussalo, Seguin a toujours été avec nous. Vraiment, Massoua BCBG, Massoua Papa Chéri. Seguin a sali biso mabi makasi parce que nazo baté biso Seguin mabi na nango, excusez-moi. Voilà. Tu na beta le Seguin nazoseka nalaka otaki hôpital okota na hôpital boye ser zwa yaour oyo bapesaka eza bien donc seke masubi eza ebele epuis na BCBG ndenge ezalaka wana soki naza na besoin ya papa chéri ye moko alobaka na ngai écoute mami souvent je suis un homme occupé s'il y a un problème so nabosi yebisaka Seguin po Seguin rappelanga et c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné avec Seguin et ce qui arrive à la musique congolaise vraiment c'est vraiment triste. Nayoki outi koloba oyo na musique congolaise en dehors ya Seguin toza na grand frère na biso artiste musicien oyo ya Zaiko
il y a nono ou atiki sur programme na invité tout ça sur na pasteur Christian mais Ok. je dois revenir de dire que Dakumuda au mingo yamba pe na ba plateau na belé monde ba oui La lumière esthétique. voilà On a un bar Dakumuda. Plusieurs fois. Il y a la lumière esthétique, il y a beaucoup de casse et lemba. On peut dire que tu wingé, moto pinta, vraiment Dakumuda c'était bon, évidemment à la fin de sa carrière, il a choisi de faire la musique chrétienne, de devenir pasteur, ce n'est pas mauvais, mais Liwa ils ont Nzambe. lelo tosola na yo na moni na biso pe ya presse toyoti koperdre oyo moko oyo baza grand na mosala oyo ntango ozotala adebi ya ne boye ya mami meme na moni biso so toza na matanga na bato bazotala biso okolanse message nini na po totika oyo eza vraiment émission te mais eza juste interview Non, oui, c'est vrai, là, toujours qu'il y a un manteau, il y a un bassaguin, il y a biso, Francis Kakom d'Akei. Francis Kapone Francis Kakom de Koto Bandangini Moussala Pratiquement, c'est là, moi, il y a une antenne A. Moi, je dis, Namboka na biso, Nde Tozaka, Liwe, ils aiment connaître. Et peut-être qu'avant ça particulier comme c'est des stars, hein, c'est des vedettes, c'est des gens qui sont au devant de la scène. Peut-être que sur la bango à Liwa, ils ont le maman ma casse par rapport à Nango. Mais Liwa, on a 50 surtout que chaque samedi, tu m'as cambié le cacao. Au bazar, pour pas faire ça la musique. Ça peut être kamba sa mokili yango sali mbotama sali liwa sali moya sali mutu donc eza mpenza mpona bamusicien mpenza te on fasse pas une affaire de musicien to kifasse non eza liwa nde lelo tokolela sege eti na libota ya mopanzi kuna mpe bakolela te ya bango nzete eza mignon habité c'est un peu mon point focal na papa cher merci beaucoup en tout cas na bino botala biso merci ya mami na j'espère partout tout le monde botala biso bonsoir grand partout tout le monde botala yo na morga cinquantenaire avant arriver à corps ya sage tozali na aéroport un mois mpona bainternet so botala biso et ndeko nozalaki na ye akendaki tant que malade et lelo azozonga en tant que oui qu'est-ce que tu peux dire na bainternet so botala yo merci pour comprendre azabe émotion wana azokoka koloba te lelo koyoka yo koloba il faut totalaka oyo tosala na mokili mpo place tokende toyebi te ngai nazonga na baangle ebele papika col oza vice président ya association bomoko oyo eza lisanga ya babatere nyonso ya congo ntango otali président na yo lelo atiki biso nyonso kolobawa akendaki mobimba azongi lelo na kese na bato bazotala yo na organisation baza na confirmation te organisation bosali ndenge akota na morgue lelo programme définitif nango esalami ndenge nini mpona biso mpona ya corps mpona jour nini corps ekobima awa ve mortuel ezali vendredi ve mortuel ezali vendredi na si bokomona yango kala mingi te bakopanda koya place leve du corps eza samedi kozala na l'église après église ake kotika na métropole donc oyo akufi bomoko s'il vous plaît toperde oyo akufi aza présent ere moko bozala na mwa mawana en plus toza devant mort ondire bomema ngo neti toza pena na matanga ya solo merci beaucoup donc oyo akufi azalaki présent donc omoni grand frère na biso avandi ya zaiko vero coulé batere ya vie na biso venoche zaiko donc toza baorchestre différent toza na ba adolphe bungezi toza na babina file toza na bcbg wana toza na nini toza na nani orchestre pe ezali awa bomoko na biso ezali mpona kolongola molimo ya kofingana na babatere oyo bajeune mosusu babimaki sika na bagrand kofingana na vie omoni tosala bomoko wana mpona kolakisa bango soki ngai nayebaki ta passage te na kati mosusu bato baninga mosusu bayeba baexercice tozana mpona kopartage soki ngai naza na avantage ya kokendaka po to kosombaka babagete nakoyala mosusu na 4 bote ya bagete na partage yango na baninga bazala mpe na babagete original par rapport à babagete mosusu oyo batekaka na bavictoire bakese claire okoyala mosusu na 20 kese claire opartage na baninga opesi mwa moninga mpona toza kaka biso bomoko wana mpona kosala makambo ekende toujours liboso soki ozwi problème esoutenaka masa moko na biso mpe azwaka problème asalaka accident azwaka problème na pacho na motu
bana osala opération mbongo ebimaka kaka na kesi oke topesi famille na salaire osikoyo akufi aza président nga naza vice président donc tokolela ye na honneur na valeur na tout tokolela ye na honneur na valeur na tout mpo namoni mpe corps ekomoko mapembeni de bafoto ebongamala merci beaucoup en tout cas nakosenga na bino mpe bajournaliste bachroniqueuse na bachroniqueuse bosala mpe bomoko na bino ezala bien mpo bolingi kofinga na to mokili ezokende mabe bango wana bakomi merci beaucoup. oyo auti kotika bango avant arrivé ya corps omona bango nyonso nde bazosala yango omona koma bazosala baspectacle bango nyonso babater bango nyonso babater bazosala spectacle omona papier kakol ye wana na bakolege na ye ndenge bazosala voilà. Artiste et musicien congolais qui est Rio de Janeiro de Wenge BCBG. Bonsoir. Bonsoir. Partout tout le monde de Baotalayo, tout ça qui est à l'aéroport, oui, à Morga 51, avant d'arriver à port, tout le monde déjà présent na yo. On va avoir un mot pour la 21 sur Baotalayo, où on a eu à Kenda qui est malade, il a joué na caisse, na bateau Baotalayo, tu dis que mais ça la mobile pour lancer message, moi na bamélomane à la bonne musique Baotalayo partout. Le maman le bar le bar mais exact le quoi ça y présent ba drummer le ba drummer ba le bar tout pour le bata lobby après demain on est touché on a perdu notre chef notre famille mon ami mon petit frère donc c'est vraiment de l'amour je saurais pas parler quoi.
Merci beaucoup, Rio de Janeiro. On a 50e, on a aéroport, on a côté à la normale. On a pression que avant Mawa. On a la binage. Comme on va tout malin, avant pourquoi? Oui. D'ailleurs, malin. Il n'a pas mango pourquoi? Il y a bien des baotikala. Habité il y a bien des baotikala. Il y a bien des malin bakina. Par rapport à na yebeli, parce que c'est que mino maniata sans rancune. Ok. Un problème. Émission moi ta cracha sur mon tout. Obèse, mboga beza et bien on tenait YouTube et ati YouTube kangama. Atikala au bafete, mais les lois athées. Pendant gloire à Dieu donc. Mes condoléances à la famille Wenge, la famille musicale. Il faut sentir partout tout le monde va là c'est Dieu merci Madinga. Les locaux ko déjà message au lancer même na pour deuxième fois et chokainga de dire que mutamalamu akufa lo liwa ya Serge Mignon pour retenir nini en tant que bato pour vivre dans monde. Bon, ezaka Serge quand on a muta bungaka disparition. Disparition ya senyaka mutu na mutu azwaka message na même si vous êtes dans cette ambine à l'opang, c'est bakati yango. Mutu na mutu après wana beta lisolo na ye. Ah, tant cette ambine na biso ezalaka mais on va beaucoup to sali mosaka. On dit eta bosala mosaka biso to bimisa ndidini wa benga ka. On dit ah, cette ambine biso to ezaki notre malila to notre kiti. Donc disparition nyonso ezalaka toujours na regret. Et surtout c'est game mignon maniateur on a biso OK. De ma part donc et là on a retenir les accords qui faut pas que ça la mabe na mokili toloba un message to ko na ba église to ba partout nga na yeli susu ko booster yango tindika message parce que otalaka o akei ba caméra na bino nyonso eza to biso une mission a été pour cracher sur mutu pour la polémique sur mutu oyo ke onga neto sur la tete mais c'est quoi qui ngana yo bataba ngano toza merci beaucoup lui c'est Gosset du groupe Wenge Musica Maison c'est un disciplinaire a lancé son message dans internet arrivé à JB Mpiana aux mona na morgue ya cinquantenaire biso nyonso kolobaki makambo ndenge ezosala to relaxa bino parce que Dieu merci Madinga alingaka alaxa alinga alaxa ba o eza ya tona koma ba mélomane à la bonne musique presse ils ont accompagné corps ya Serge Mignon ils ont accompagné voilà arrivé à la bonne au monde à Roger Yewana Yewa bona kwa pe yango wana mona voilà arrivé à corps bonjour mona comment corps ya Serge Mignon et la morgue ya cinquantenaire le roman bazo de là arrivé à corps arrivé à corps dans le morgue ya cinquantenaire
Musika 4x4 tomoni Adolphe de Bingezi wana nous avons tout le monde en tout cas ça c'est bon baza wana bomona koma wenge musika Kaneji Adolphe de Bingezi Kala so zai kuna na ba weho ba woni jibe utaye na mtu yote kwa hapa provincial kuna ngati mamungu aba ba na bia na ya kana na so iwa ta frebo já sai então eu sou um sana nga ya jamais ya baba muna kaza kuna ya keba kiki akamisi una muna kwa kiki colonel kiki a kiti mo vio azam ni hata mana a mystique jo ni ngano kamera sorti à JB Mpiana.